yoza fin utaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki elilo image yo na osenga yo chikote bango Mokondo eza Jean-Paul Roptiro. Ye wana Jean-Paul Roptiro. Toye makambu ya Louison. Louison est mort. Akufi na Charto Rouge. Akufi na Jarkata. Suite à malaise. Elombe andobela. Bakoma la tsanga bangambuke. Eti Louison makamba salite wana. Eti kabokage bali eti Louison mava. Ya longwa kala elombe alongwa kala makambu wana ezalaki moko asali malaise. Moi je n'étais pas là. Arriva asota le château rouge na métro akutana barakuda esangai ke Louison akufi na Jarkata na butu taki yango na kotaki doute. Faut comprendre parce que na begeyaka na ye na moni na sali tembe basoda misatu bazalaki baboyi na kota na tiaki tembe na ngai yango na putu ya ngama mvula de Paris na moni finiki elombe dra ya pembe abandi kolela un jour yango yaka mercredi c'est quoi je sais pas voilà et comme réalité kilelo donc Louison Mava un grand nord comprendre azana bâtiment boya komaka ba Congo ba grand parisien ba yayo balata kitoko bani batongo ya rouge akonga na marqueur moi mystique donc ngana zana kati mvula de Paris donc ils nous ont vraiment de enterrer le lot Nzambe akumbisama Firenze et aussi la terre Firenze ekufate toujours kende ba petit bazoya balata wa Chine ba za relève bilo moi to lataka nord natinga nataka bagabarding nata maputa te nataka bagabarding ndasotantisaka bagabarding donc bagabarding bilamba solo nata maputa te batralala te oye uta bashinango bilamba bakoma rebele oyo ji oyo semiyake non moi je suis monsieur Gabarding Manvoula Gabarding Manvoula de Paris c'est moi de Kwatangolo voulez Tembebele et ça voilà les tokundi lombe donc allez idobilili to sa émission na ebsayo to za soyo nalo baka to za rosette yebe mwana njili dikopa biso dans pauvre venant mulube na leli mava pesa mulube mbote so bakutanaka pesa pela mulube mbote bele mutula yo tobeta makamatanga papi pepi tozala biso misatu tokenda na kar balini ya yokenda yo boke kitoko na kati ya katilo bon lelo eza mokolo towuti kotika ndeko na biso Louison Mava ezali pasi atiki biso vraiment message oyo nga nazoloba kaka eza mawa mingi ntango bandeko batikaka biso yango na biso totikali tondimela nde Yesu Kristo ye nalongaki liwa comme ça yo tokokende tokende ta kosepela na paradis soki totambola kitoko na kati ya mokili mpo nyonso ekoleka biso nyonso tokokufa na biso mais to préparer nde vie après la mort mpo Yesu Kristo ayelaki biso vie éternelle bandeko Louison akei biso mpe tokokende tondimela nde Yesu Kristo dans la vérité voilà nde message na ngai nga komo na nga Wabieva Mendesi Wabieva Mendesi mwana poto akalaka ya ntongo balobi tolela na bato bazolela tosepela bato osepela lelo toyei kolela vie na biso Louison Mava mwana poto atongo donc
soki moninga akei fo tokende koasiste famille na ye yango tozali awa mpona so na biso lison toza toujours na mawa bon eya nzala na biso nyonso toa na shwa te yango tolobaka kobeli opemi okufi olongwe je na biso lelo jour na ye yango bomoni tozali awa. Merci beaucoup edino image okoza baimage nzambe azwa lokumu lelo ezalaki mokolo enterrement ya Luiso Mava. Vraiment tose retrouve na bana poto nyonso ya kala baasiste na biso. Vraiment merci beaucoup topesi bango nyonso merci. Bandeko nanga tokangamaka na Yesu donc eloko eleki Yesu eza te tokimela kaka epai ya Yesu bana Paris nyonso. En tout cas topesi bino merci. Merci vraiment merci merci na assistance na bino merci beaucoup nzambe pambola bino merci. Donc tolingana aimez nous vivants tolingana parce que kufa ekomi toyebi te mokolo te nini kufa ezalaka bana kala me oya lelo ekomi eloko mosusu. Bandeko nanga tolingana totika barankine totika kotongana totika na binemi vraiment tolingana bandeko na ngai tolingana merci beaucoup.
Vraiment, namoni bolingo bolakisi lelo. Union sacrée, hein? C'est bien, c'est bien. Et la force en yango. L'équipe de France est en France. Toujours l'équipe de France. C'est le roi de son de Paris, Parisien tout va tomber. Odile. Bon, le problème c'est quoi? Tambo monaka, baobenga Edino homme sage. Ça date des siècles. Homme sage Edino. Mais ce qu'on bat tout bazwa, mais bon, pour l'ingaï ko imposé té. Mais je vous confirme, ngaza RBB à bisou. Boye ko tunanga boroye bisangai na aneni ni yazwa Edino homme sage. Na sepeli na ba image oyo yé asali. Namoni Master Nangai à Koufaki. Dernier jour, au Koutenene, la porte de Lila, place à Fandaka. Na Madame Nangai, Georgine Mateso. Nasser Naye, Odile, Bazali Awa, je crois, Bomoni Bango. La situation est à Awa. Donc, et ça a regret à trop, mais na sepeli organisation et l'équipe Kitoko. Plaisir à trop, tozali na Edino, yemta asali ba image oyo nde bozoko mona. Plaisir à trop. Azui makambo surtout à la main, bokomona ba image, makambo et l'équipe malamu, mabe et l'équité. C'est ça qui est bien. Nakati ya lingomba na biso boli tolingana ba rivalité ça na sens te tolingana lelo oyo master nanga Luison Mava master nangai atiki biso Edino image tozalaki ne dernièrement na Edino to sololi ya trop na fête moko boye Edino zo solola na zo solola na maré ba image ezalaki te mais je témoigne. Mais na pesi bino sœur ya madame Odile Lokonga yende mutako expliquer bino ba makamuso etikali Bonjour à tout le monde, mais au moins Luzo c'est ma famille. On a la 94, on a l'accent en coopération à Luzo. Mbongo na Simba on a bengsa ba na ngai eza Luzo abo dile o fan na moré wana bo lia ba soso bo lia ba poulet yaka awala Hollande na roide na kepo Hollande atinga mbonga tike na ke Hollande apesi mbonga tike na kei apesi nga ba biloko et na teki na ndenge na demana ndenge na benga ba na ngai mais vraiment na olele la fierté na vantar te ne loko te na olele la fote na motema na ngai ndenge ida ngai oya koyoka yoki oya kolobala ndenge na yoki moi je m'en fous mais na olele la passe na motema. Allez, bisous à tout le monde. Salut. Bon, na sepeli mingi pona moni batu nyonso oyo ya Paris o na kuta na oyo na makutinga take maître Désir MD 93 Saint-Denis
namoni bavie na ngai nyonso tu baali awa namoni bamasa tu baolela grand frère luso mava donc esali nga mawa mais nzambe kaka mokonzi bana molokai tolingana ndenge papa kenda alinga biso merci nana mingi alobatela merci edino image esengo ezalaka kaka soto na makambo ozangaka te continue ndenge wana leki na ngai mosala ezosala ozocouvrir makambo nyonso ozoleka na Paris nakopesa yo kaka félicitation na makambo nyonso osalaka tala matanga lelo bomoni Paris mobimbe yaki awa mpona mwana Paris akufi yo mpe lokolo oza mwana Paris oye félicitations edino image. Ouais, bonsoir, hein. Voilà. Donc nous sommes là dans le cadre après l'enterrement de Luso Mava. Voilà, c'était un frère quoi. Voilà. Je le connaissais depuis 1991 à Kinshasa. Voilà. En tout cas, paix à son âme. Je salue toute sa famille dans la douleur. Je sais que perdre quelqu'un, c'est toujours difficile. Je suis avec mon frère ici. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Moi, inutile de me présenter, l'explorateur de la SAP d'Oubazebi. Je suis en Belge. Je ne sais pas pourquoi. J'aime trop être différent, mais ça me va trop bien. Voilà. Donc, comme des garçons. Voilà. Junior Watanabe. Voilà. Kenzo. Yoji Yamamoto. Voilà. Voilà. Donc, la couleur fait toujours la différence. Plaisir à trop. Bien, à nous revoir dans des bons moments festifs. Bye bye. Vraiment, merci beaucoup. Na baninga pe Mama Sebele baye toleli Luson. Eza vraiment des mingi. Luson azalaki moninga lisano de longue date. Ya koloba ezali mingite. Toke kotika ye lelo ezaki mukona ye totika ye. Doti kotika ye ezali nzela ya biso nyonso. Donc, que son âme repose en paix. Donc, Luson, c'était vraiment un ami à nous. On a grandi ensemble à Paris. Bon, on a aussi Sassanaye. Dans tout le temps et de temps en temps, nous allons Brochon, Beverly, General City, partout, donc vraiment tout le monde. Voilà, donc, tu rends des hommage. Il y a un bon moment présence là. Merci. Merci d'avoir Dieu soigné. Et là, c'est Bolingo Zali, quoi. Oui, c'est vrai. Nous sommes à Paris. Poto na poto ne kutani lelo.
poto na poto soko ozanga pièce fana na ndako koya te. On avait pris là, avec la public, donc plaisir à trop. Donc après Mingi. Donc cardinal moi là, avec la Michouri. Donc c'est un plaisir à trop quoi. Donc dans la matin comment va? Avec Malano Bayaka, des classes de Kouana, sur le Mamoloba. Le cadenas à moi là. Donc plaisir à toi quoi. Donc ni les gens n'avaient pas une abisso. Ouais. Pas de. Après la papa tu vas teker donc plaisir à toi quoi. Au plaisir à aller. Ciao. Non. Bon, ma trop pour na venanga donc ma trop donc qui les a biso tout quoi. Donc qui veut tourner nos années ensemble. Il veut te solaranae donc c'est vraiment bien donc ma trop quoi. Hein? Les âmes qui l'ensemble biso tout relekana. Bon, naseka modi mona nzamba sango na kimia quoi. Les ana par nanga bodri de campo muna utolo.
Sami moi là. Et de nos bilili. Vraiment ils ont ma trop. Voilà na biso accueilli Louison, mais les anges là biso nyo surtout. Que son âme repose en paix. Dozo l'examen là nege sala kaka tana bakine koma boy. Mais za mawa. Côté accueilli Nzamba sala na ye. Et ange là biso nyo surtout. Merci bien. Edino, merci.
Alors bonsoir, c'est Myriam Kadima. Voilà, je suis ici justement pour accompagner notre frère congolais. Partager voilà dans les bons coins. Oui, tu es comme matin avec Mava. Zala Obazolela, Aya Napso, Miki. Bon, tu es accompagné, bon, ils n'ont pas cinéma. C'est tout, hein. Donc, je souhaite la méconnaissance de la famille, ils n'ont pas de la famille, pas dans la kimia. Merci. Tozaliawa. Bango bayaliawa. Okoyi makambo ya lizo ndenge eleki nasepeli ya to. Motema yana lukozoka. Tokoloba après 45 jours. Nasepeli edino komi. Yo nde kola makambo. Toloba su mingi te. Arijana. Sulema. Sito. Baya ya to Panama. Nanjili kula bosali makambo tomoni yango. Edino image. Yau. Eke toye. Gabi Tokas. Yau tozala yawa. Makamba mtu na eleki bien. Gabi Armani. Naleli. Nala petit. Au moins la nga. Maïke. Somotro. Ah. Voilà. Nabika paix à son âme à Lison Mava, Ambe Makinia. Ainsi va la vie, mon frère, ainsi va la vie. Mava me dava forme. Mava me dava forme. Comprends? Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene été ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous Global PM Express. On bus toujours artiste, Oyo, nous avons toujours bateau bazar à l'idée sur le
Patrick Maloven. À heure d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Maloven est rare. Il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atinda Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Maloven. Frais aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloven. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, Global Express, vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter dans la France, pour la reçu la déroulation à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la poli, nous avons fait dans conteneur, les frais maritimes, dans les frais aériennes ou tout dans l'avion. Nous avons fait un petit poli, la poli express, où c'est là des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à la poto, au salut marano sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au mono dengue prestation et les kaki na kin, selon goût na yo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses. Salon MK Coiffure. MK Coiffure ezali salon ya bana mboka na Jivizi sur Orge 7 rue Hoche 91 260 Jivizi sur Orge sortie Condorcet salon ya bana mboka na salon MK na Jivizi à proximité à gare donc to bengi bino boya mingi boko sepela Sabo outi par-ci par-là boya ezo kwase de coloniens surtout to bengi bino boya kusala basuki na bino awa na salon MK eza na Jivizi à proximité na gare à Jivizi 7 rue Hoche to bengi bino boya ebele botalanga kaka nde basalinga suki na maquillage donc basalinga awa jeune union Rayson à 91 à Paris talaka bitu awa na beau garçon na vrai Joe, ma vraie chérie, ma kitoko baya, ma tante bien à classe, savoir kitoko ya liawa, et puis place mon ya kimia. Na bengi bino batunanga nyonso, ba mata, ba vie nanga boya na salon na biso, c'est MK na Jivizi, donc adresse c'est rue Hoche, sortie Condorcet. Donc boya ebele, bon mona ba coiffure à kitoko to apota ba coiffure à boy. Manzaka doit y bien bosser pour la bosser retrouver. Il faut que la maison na Jivizi, ba jeune à 91. Bon ba makambo na Jivizi. Bon pata ni tout donc awa ne makambo MK. Bon biga idéologie. Ça bon moi d'ailleurs passe au 91 au simbi d'ailleurs place makambo. Donc na lobby pour la communauté ya Congo, ya bana mboka. Vous avez musika ta pembeni ya gare Jivizi. Ici, donc ça va tourner sur le Nara. Facile, jongle, pédicure, manucure, donc boé, belé, tout le monde. Jivizi, donc on a Paris, donc tout ça, pendant que ça, ils ont ça, même tout donné sur le Nara. On dit qu'il est ensemble. On est là du chez MK Coiffure. Balobi, Paris tout 91. Boya et belé quoi. Yemokoli de la coiffe. À côté quoi. Sur le mozong, on va coiffure à boye, on va bangeli, teya, montikil, papa lelo toujours meilleur. Vous savez, ça dit tout le monde tikil, boya, banambinza, awa c'est papa lelo boya, MK Coiffure, donc ma solette stock, la carte à Jivizi, gare, cas normal, et les autres en bouchon. Edino yoza fin utaliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo
chicoté bango